esali pasi makasi vraiment esali pasi ya kotala mama azalaki na poto malamu azalaki na bana na ye mais atiki poto aye vacances na Kinshasa mais après quelques jours balali pongi na tongo vers 10h 11h à la musabana bana baza suspendité bana bakufi donc eza iloko moko to ça la passe vraiment na motema so boza mwana nzambe surtout même surtout mona ba déplacement oyo eza loko oyo avant ko sala yango zoa ta ya préparation zoa ta ya prière surtout dans ma voyage voyage dans la réalité belé dans la réalité et bien ta maman a peur des banami bal je ne sais pas a royer ça mba neni sur d'ailleurs ka mi balé wana le soro na e ozala boni ce qui maman Chantal a invoqué Nzambe a son catin prière mais Nzambe ninga talisa Nzambe ninga convertir maman tes voyages aux amalamte donc il n'était reportant wata c'est à pongi mutwakei parce que il y a ezana ba événement o esala kana butu omoni mutu alali na pongi na tongo boto la musae azolo mukate bien aimé oyebite makambo o ya monaki na butu oyebite bandoto alotaki na butu bien aimé eza important yango wana kokangama na nzambe eza important kokangama na vie ya prière eza important bien aimé pas de bien za la routi potoyer ozo mona il faut kaka bat no ba ka routi potoyer faut ba ye ba kaka routi poto aye donc ba faut batunyo so ba yeba yango l'homme soupe za l'important ko za la na ko buma makambo important oui, outi voyage, outi poto vapoyer, osa la peine à monter, yo olika batunyo subaye bakoyaki. Shalom, bien-aimé dans le Seigneur. Un grand merci. Na bien stubozola na biso de partout. Bonzambe na bonzambe lola ezofuta simanante ya rubakinzana to foyer. Rapidement ça zosela biso. Un grand merci na bande union stubalanda biso basutena biso là je vois les pasteurs faits amis ici à la bouche autorisée de l'Éternel depuis Zurich un philo mukoya motema ya divin c'est de on depuis Londres maman Gisèle motema pas motema ya papa na biso maman Gisèle motema papa Emmanuel na Boston na maman Mami Mbunga pe na papa Blaise Mbunga na Suisse bonzambe na bonzambe yesu nde mosuki si bien aimé toujours na cadre pour informer binon toko solo la di solo moko bien aimé dans le Seigneur et route ko salama awa na kinna Congo bien aimé ezana maman moko maman Chantal awuta ki poto bien aimé na banana ke baye vacances na kin vacances na bango ezala ki faya basala 3 semaines na kin bien aimé dans le Seigneur avant que 3 semaines beta maman n'a pas compris banana mi balé nyon surtout ba kufi bien aimé awa na kin Nassé ya pongi. Qu'est-ce qui se passe bana ba belité le comment côté maman la mukika sutuki kaka na tongo r qui 7h 8h 9h 10h bana bazola mukate alors ba umeli boendeni na kola ya on balala retard ou comment ba 11h maman qui a bougé à la musaba na bougé 11h 12h bana la mukite bien aimé maman à l'eli lokola mwana muke qu'est-ce qui s'est passé zali liwa moko naturel oyeli maman Chantal oyeki ayaki na bana emi balé tous les débats bakufi na se ya bandoto en tout cas boko découvrir en calamité ayaki vacances na kin chose réelle oye salami na Barumbu côté ya Kigoma je crois na Saint-Paul wana bien aimé dans le Seigneur Kigoma si c'est Dodoma avenue Izobo entre Kigoma to Dodoma côté ya
école collège cardinal Echou et Tchaou Saint-Paul Pesa wana bien aimé dans les seigneurs li solon et salami bien aimé to bengisi mosa na nzambe pendant que to solana ye na émission le on a likambo to comme la maman na biso Chantal mwana poto shalom l'homme de Dieu. Shalom l'homme de Dieu. Bonne santé. On sentait bien par la grâce de Dieu le Seigneur au salut son boulot. Kala ozomona to limwe. Donc depuis au Bali Libana na yebite maman article aussi tenté. Non, les expériences moro ya sika. Donc mais le Seigneur on s'est la vie son to yé lisusu par la grâce de Dieu. Nzamazo sangolo, merci beaucoup l'homme de Dieu. Papa oyoki du solongo ya maman Chantal na se ya ndoto bana ba belité et locomote bayaki vacances. Et là, du solo, il a fallu passer, il faut préparer un voyage, ceux qui ont besoin de vacances. Maman a fait des amis qui ont fait des poto, ma beaucoup femme. Yo mon donc les solo yango et sali passe ma casse vraiment, sali passe ta la maman, azalaki na poto malamu, azalaki na bana na ye, mais atiki poto aye vacances na Kinshasa. Mais après quelques jours, balali pongi na tongo vers 10h 11h à la musabana bana baza sous invité bana bakufi donc eza iloko moko to ça la passe vraiment na motema mais eza important étant que un enfant de Dieu avant que ça la eloko nyonso il faut qu'on concilie nzambe eza important dans la vie. Soko za mwana nzambe surtout même surtout mon ba déplacement oyo eze loko oyo avant ko sala yango zoa ta ya préparation zoa ta ya prière yango tozo bela makamba bandoto les gens bado négliger bandoto parfois avant maman aya emsu ba nzamba talisaki ata na vision ba emsu on l'a toyebité emsu ba fa négliger ki yango apprendre à voir qu'un a conséquence. Il y a un enfant de Dieu avant que ça là et l'eau il faut qu'on concilie Nzambe. Il faut qu'on côte na vie à prière ya koluka Nzambe. Tala batloka ba Naomi. Azala ki bien na Bethel. Na Bethel mazala ki très bien na mobali na bana ne mibale. Mais à cause ya chasseresse, à cause ya famine, batiki Bethlehem, bakei nani na Moab. Conséquence bon dani, akufeli bana mibale, akufeli mobali na ye. Pourquoi? Parce que akendaki sans qu'on considère qu'on concilie Nzambe. Donc c'est important un enfant de Dieu avant au s'introduire au côté de l'ocomoko surtout dans le voyage dans la réalité belle dans la réalité belle ta maman a peur des banami bal je ne sais pas a royer ça mbaye nini sur d'ailleurs ka mi balé wana le soro na e aux la bonne. Donc c'est important un enfant de Dieu avant yako kokota avant yako voyager avant yako say lokomo il faut qu'on concilie Nzambe et sengeli ya liposo yako préparer ngo na katika sa prière Seigneur na lingina voyager olobinini Seigneur et ça important ta maman a perdre bana mi balé. Pourquoi? Parce que à soi qui est en préparation, parce que maman, papa, Nzambe aye baka lobby ya mutu. Nzambe aye baka lobby ya mutu. Il y a des fois, le Seigneur, il nous prévient chaque fois, dans tous les moments, dans tout moment. Mais bis doit prendre la garde. Parce que l'homme de Dieu, mais qu'à comprendre, ndengeni maman, ada na musika, ba moni ba na ngote, a komi na kinde ba na bayiko kufa. Est-ce que nous avons battu la famille na poto ko battre la famille na arrêter na 15 place papa boni na makambo ya Nzambe il y a la part de Dieu il y a aussi la part de l'homme nous avons makambo yo Nzambe face à là il y a d'autres choses muto sengeli asala et azala ki na poto très bien
na bana très bien mais ko kitaka ba kiti awa ba koeli mais moni que mwana na nzambe nyonso avant likambo nyonso ya ta fatalisa ce qui dans 100% même dans 50% faut mona ba signe moko bo kete likambo na lingina sala oyo nzamba lingiango te likambo na lingina sala oyo te nzamba lingiango bakambo na solo nzamba lingiango te dans toutes choses le Seigneur atalisaka bien avant. Parce que pour là-bas oyo ba mona na bango vision te nzamba lobela bango te singeli basala ni. Mais le Seigneur a établi des hommes de Dieu. Le Seigneur a tia basala nzambe pas pour lui, confiez-vous dans Mukanda, il y a des chroniques, chapitre 20, verset 20. Confiez-vous à l'Éternel, vous serez affermis. Mais à ses serviteurs, les prophètes, vous réussirez. Donc ceux qui osent confier et paye Nanzambe au kolenda, vous allez affermis. Mais ceux qui osent confier na basala Nzambe, vous allez réussir, au kende liboso. Au cause de la victorieux. Il y a des fois, parfois, parfois, mais il y a des hommes où le Seigneur a établi ça. Parfois, non, yokana na musala bengata musala kutana mutana papa na ina sala boy na ina sala boy bonda na ponango na ina sala papa na balobi nini. Il faut Dieu parle. Nzamba lobaka. Donc, il y a un sentiment à ça. Parce que un sentiment, il y a toujours des conséquences. Il y a toujours des conséquences. Papa, tu as cause à normal que bana ba kofina bango. Papa, la Bible dit, les parents, bana ne ba okunda ba parents. Ba parents ba okunda ka bana ti. C'est la Bible, un livre. Il y a un Deutéronome, dans Lévitique, parce qu'il y a des fois, parfois, il me faut vérifier héros. Ce n'est pas normal, maman, au koufe li bana mibali. Moi, naza li pamboli kote pa nazambe. Li pamboli anzambe dans ma chagrin te. Mais comment le Seigneur a péché au bana? Le Seigneur a péché au bana. Et bana ngomi bale ba kufakabo. C'est vrai que c'est naturel, mais d'autre part, papa, même si même Dieu n'est pas d'accord avec ça. À cause parfois, il y a négligence à maman. À cause parfois, erreur, on ne sait pas en profondeur. Mais dans la volonté de Dieu, les parents, Prophète Samuel, bando bazolanda biso. Parce qu'il fallait que pas maman aille en vacances na kin ou comment. Té à mon famille kala, à mimi banaye, balek sa vacances, ba mon appel famille, ma beza va. Il fallait pas aller en vacances. Donc quand il y a vacances, ils ont un problème. Mais et le kotolo ba a ya liboso est important étant qu'un enfant de Dieu avant que ça la eloko moko, il faut il faut qu'on consulte Nzambe. Il faut qu'on prépare yango. Moi, par la grâce de Dieu, quand on a toujours les émissions, papa kola pambola yo, quand on émission toujours les cas, toujours, il y a des décobelés baso benga biso. Musu koto ya dernièrement à papa, sambela ponangai, nazoya. Au moins a commis boy, a commis a kiti, a bengi, papa boya, nazana flat hotel, ya ressemble ponangala. Donc on fait des choses, to sala makamboana, to prier avant aya, to prier avant qu'il to prier. Moi je connais maman papa a outi poto aye a commis awa et commis na 3 jours à kende passeport na na chambre bonga. Comment ça? Donc passeport baluki passeport exact. Oh. Tellement moi na moko to prier na ye ba ina ndekwana aite zwali numéro prophète obengena. Apesi numéro nanga abenga toke na flat to sali prière to prier récupère ba pourquoi ay mama ko bange lo mote passeport on est na songi
na tongo alamuka amoni passeport kana mbetu na ye. Non, mais à panza na mbetu alongola badra aluka passeport ezate. Donc il y a des choses au ekomaka na vie ya batu soki soki to se prendre des consciences te soki to yebi nega ko luka nzambe te même si basala nzambe to ke na perdition to kuta makama ya ndenge na ndenge ko to kuta likama a perdre ba mibale kana na voyage. Non, normalement ba vacances au bando baya na bakin essayer ka te ke ba ba vacances mais essayer ba tika on peut na ba prier parce que tout peut arriver na ba famille OK et tika là na mboka ou comment. Oui, donc dans toute chose bandeko basala ba voyage bazoya tout ça et sengeli ya liboso ko se préparango na nzela ya losambo na nzela ya prière. Il est sur le Mukanda, Jérémie 33:3. Invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai des choses cachées que tu ne connaissais pas. Ce qui maman a un papa, ce qui maman Chantal a invoqué Nzambi, a son catin prière, mais Nzamba n'inga talisa. Nzamba n'inga convertir. Maman, tes voyages aux amalamti, donc il n'était repotant wata. Ce n'est pas le moment. C'est pas le moment favorable. Parce que Maramou to salara, Msou Maramou go sala, et ça pour un moment ôté. Et Msou après 3 mois, 4 mois salango. Msou pas tes da malamouté. Donc il y a des choses, mon kilo est très compliqué, papa. Et Koki Kozala, peut-être n'a évité parce que Diwan est oui, oui. Bah meki maman na musika bazui était a commis paiement ne ba ko zoyer ou comment. Bon, là on ne sait pas parce que Ndoki associé ba féticheur pour bazwa moto ils ont dépendre na liete atoza na poto atoza wat aux États-Unis comme de combien de kilomètres Ndoki sorobi azwayo azoka même na Kinshasa même wapi azoka. Mais il y a d'autres choses parfois moni bato de bien za la routi potoyer ozo mona il faut kaka bato no ba ka routi potoyer faut ba yeba kaka routi poto aye donc ba faut bato nyoso ba yeba ya ngwa lo musupe za important ko zala na ko buma makambo plus important telik oyi outi voyage outi poto fa poyer ozala pe na montagne yo olika bato nyoso ba yeba ko yaki bandi bami ya kala bakato fanda kala il faut ka okende kaka non oyebite mutu osolo nayi oyebite parce que elle est comme trop surtout sur ma Congo Kinshasa o jalousie un motema mabe komi ya makasi parce que ndoki comme marane longité papa au moins musu fait musu très belle parce que quand on va ndoki mikolo lo bando kuma tina bala miki au moins la jeune fille il est sorcier. Donc la réalité est comment tellement ébélé à Samoki. Mais dans matin on va version les moment ébélé monsieur bazo baké bateli bango poison maman wuti poto na bana na bateli bango ne poison ne bakufi bango papa et ko pe ko zaka kindokite bagesi bango poison abana kinyangonde bakufi bango na bana mibale baké nyonso. Kasi papa nyonso wana ezo banda wapi na débit na débit avant aya awa. Est-ce qu'il a préparé? Papa, mais papa, et l'autre nyonso, ce qu'on prépare en malam, ce que au tient nyonso maboko na nzambe, au tiki nyonso maboko na nzambe, au se confier nyonso pas na nzambe papa, malgré poison ezali, le Seigneur a quoi épargner. Parce qu'il peut t'épargner dans les dangers. Babiso to ratapé donc que le Seigneur épargne biso pe na poison. Ngana kena ndako moko boye. Kena ndako wana mais bati poison na kati avec. Bati pi masa, bati nini jus na kati avec. Bazo yana. Bakomi donc ndeko na komi ka tout près na ngai mbala moko abeti libako. Nini verre panzani. Nga mutamoli na compagne o eza signe moko boye ya malamu ti tomate na tout on met les sous na ko mela les sous to prier
après si quelque chose bien maman na kozwa mbongo te na bimi na kenanda na lai na tout ce que le Seigneur comme kotali sangai be vraiment ndenge makambo lekaki ndenge balaki na cuisine ndenge bachaki eloko. Donc le Seigneur ce qui ozaya nzambe le Seigneur peut t'épargner. Tu dis que le malheur est comme à la moutounioso. Le malheur attend souvent le juste. Mais d'autres choses, le Seigneur a pu épargner yo étant qu'un enfant de Dieu. Mais balio et cause à liwa en volonté en mettait parce que nous avons permettre de liwa ya bosso la volonté na été. D'abord tout koloba awa et quoi cause à la volonté en Zambé mais tout koloba que le Seigneur mais comment le Seigneur peut permettre mutu à perdre. C'est bon tout boité le Seigneur peut permettre. Mais tout quelqu'un a débit. Dans toutes choses, il faut qu'on se prépare. Et l'oko nyos. Même si dans le domaine nyos, même si on est en mariage, même si on est en affaire morobo, ou en activité dans nyos bien aimé, et ça important. Banda yango nanzambe. Abi avec Dieu, nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis. Ok, merci beaucoup. L'homme de Dieu, prophète Samuel, toujours dans le cadre de l'émission Nabiso. Parce qu'on est tenancé en auto. C'est facile, peut-être exemple net qu'il y a Bandoki. A belte lo monte, manani bel bakufi na se ya. Na se apongi plutôt. Na se apongi bakufi da bandoto museza que ozolo to bazo akoza molimo na yo, ozoto ndoto mo bo bazo bunisonet ke pemeke yo supiki boye avec on paiement makas. Mais on peut expliquer biso ba blo par rapport ya bandoto papa. Bando na yebto so ipe et so combien là. Ah oui, et comme là, et puis moi, je connais un pasteur à Kendaki, à Kouchaki na fille, fille ou à Zaki na sorcellerie, il y a haut niveau. Vers 21 à coucher, na fille ou à zoni na nakunaye, à lali, à moni batmo balati noir bae kozwaye, pour bakinginaye. Alléluia. Batuana baye bazuye bakomi okene mbala moko amoni loboko moko euti likolo e kozwaya ba loboko ebise ata autu kokoya aza mosali na ngai loboko ne zuye ebendi ndeko ebendi serviteur wana tangi bendi asutuka boye ezapongi. Donc cela veut dire quoi? Donc autrement ce qui parfois les seigneurs Asimba kandeko ote, le Seigneur atindaka ange na yete, c'est tombé le moment na se ya pongi mutwakei. Parce que il y a ezana événement o esalaka na butu omoni mutu alali na pongi na tongo boto la musaye azolo mukate bien aimé oyebite makambo oya monaki na butu oyebite bandoto alotaki na butu. Bien aimé, et ça important. Yangwana ko kangamana nzambe et ça important. Ko kangamana via prière et ça important bien aimé. C'est pour ça que le baraming bien aimé négliger nyonso na vie na yo, mais ko négliger te aspect ya basonge, ko négliger te aspect ya bandoto et ça important mais bien aimé. Négliger nyonso na vie na yo, mais qu'on négliger la vie de prière, qu'on négliger bon zambete, qu'on négliger qu'on lukanzambete bien aimé. Bapi melayo nyonso, bosana nyonso, mais ko bosana nzambete na vie na yo. Parce que sans Nzambe, tu peux aboutir n'a rien. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Kozanga Nzambe, toko sala eloko mokote. Yangwana eza important mais bien aimé. Luka Nzambe na vi na yo. Il y a des fois peu aux alarabata ningite bien aimé. Cherche les hommes de Dieu. Bako aider na prière. Bako aider na ba conseil. Bako aider bien aimé. Eza tellement important. Négliger nyonso, mais qu'on néglige aspect ya bandoto te. Parce que à travers bandoto, eza ba moyen o nzamba za ko utiliser pour na kolobela biso.
et à travers des songes, à travers des rêves. Et ça peut être moi où les saints ont utilisé pour épargner biso na ba danger. Et ça tellement important. Parce que l'homme de Dieu, na senet que ya bandoto bongo papa. Oloti ndoto ozo bunda, oloti ndoto ba midi mabe mo bazo attaquer yo, o senti que ozo bunda. Na se ya ndoto anso ita te ba réussir yo parce que na yo témoignage mo de mobo azo bunda pa ba zuye mbeli et koti na nzoto te ba beti ma sasa kwei na ndoto lobi na mo pe akufi. Oui, il y a des choses parce que ndoto za la réalité. Et belé ba négligence oui, ils ont la réalité. Sur la Bible au mona obi kombo ya Jésus. Le nom de Jésus. L'ange a donné à Joseph le nom de Jésus à travers les rêves. Parce que Joseph a banné qu'on négligeait Marie. Non, Marie a vu ses mingas, tout ça, on a ba fiançailles, na noto nzamba koyi, nzamba do ebise na ndela, nanzela ange. À travers les songes, est-ce na ebisier ko se privé pour na kozwa Marie. Parce que Marie, c'est mazala ngeuti na Saint-Esprit. Akobota mwana, bo pese kombo nani, kombo ya Jésus. Donc dans les songes, il y a des choses qui se passent. Les seigneurs, les seigneurs ont appelé ça instruction. Mais te pelé, kakananzela ya ndoto, aloti ndoto mokoboy. Moi je connais un papa alali aloti ba betiye masas. Na likolo, alamuki boy, amoni kaka place ba betre likolo, ba betre likolo wana na lamuki, to alamuki amoni place na vimbi. Et vimbi mais chance a benga ki basala ensemble yangwana après les rêves na sima ya ndoto nyonso ezala ya mabe ezala malam il faut que luka basala ensemble tout le monde le batuluka ba pharaon un païen tout fait à lotindoto à lamuki donc plus à loti dendoto et c'est répété à la mouki na tongo à l'ouki interprétation ce qui a négligé Kango mais les Égyptiens Sibir 7 ans ya chasseresse a négligé à tourner ba ko memela Joseph ndé a ko interpréter ndoto wana explication d'autres nglo ba ki azar ils en a 7 ans abondante na 7 ans femme ya famille et ndeko oyo pharaon a sali makambo oyo Joseph a bisaki. Donc beaucoup de gens baza ko négliger aspect ya bandoto. Mais belé ba komi ko considérer prophétie lisako kendoto hein. Te papa nzamba lobaka ba lenge bela lobaka ba vision alobaka na bandoto parce que ndeko musupa na azana dans prophétie. Azana dans prophétie. Donc eza ba canal au les na mukanda ya Job chapitre 33 verset 15. Dieu parle Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il parlait par des songes. Il parlait par les songes, par les visions. Nanzela ya ndoto de nzambe azoloba. Le Seigneur a sopé ça avertissement dans zela ndoto. Le Seigneur a ça que épargner ba te belé na ba danger dans zela nini dans zela ya ndoto. To boité même si de la prédication le Seigneur lobaka. Même si na tiro ya Seigneur abatu. Na tire pe lobaka. Et ça langage dans Zambie. Donc le Seigneur a lobaka d'une manière d'une notre bien, mais c'est nous. Juste de prendre la garde, nous avons la sensibilité. Ok, l'homme de Dieu. Est-ce que pour la balota, babosa na bandoto? Ok, mbato balotaka, babosa na kabandoto, et ça danger mounen. Parfois, ndoto oyo loti, et ça message en Zambie. Na kekana Joseph, moi na botami. Tant mwana botami ba marche ba ko gumba mela mwana ba na ba romantique tout ça tant ba marche ba kei
Hérode a banné que ça va marche baya pour pesaé rapport ne ba kende kota la le roi ba amoni ba marche bazoyate maintenant na butu Hérode a eu décision à mabana nyoso miki bolo na très bien Hérode a eu décision à mabana nyoso miki bilobi na katikati ya butu les seigneurs à travers les songes à tindi ange ayebisa Joseph abi zuwa Marie zuwa mwana bokima wapi bokima en Égypte parce que Hérode osanini aluka sani aboma mwana oyo et tango Joseph alamoki na tongo azupe Marie azupe Jésus basani bakimi wapi bakimi en Égypte sko tunanga soki Joseph abotaki ndoto wana nini ngokomela Jésus là tozolo bala na cadre moko dot na cadre moko évangélique nini ngokomela Jésus donc c'est important que ce que vous avez comprendre le langage en Zambie. Parfois, nous avons un peu directif, nous comprenons exact. Désirement, et puis on comprend parfois, dans les langues d'autres, les snacks que sungayo, on comprend de près l'ennemi, on comprend de munguna zokana ni punayo. Il y a des fois, tout l'autre cas, les seigneurs. Il y a des fois, toye baraté comment prier. Moi, j'ai maman à l'église, maman à Lali, maman à Tekarana Prince, à Tekarana à la boutique de la Prince, na Prince vraiment, na Kota Kabamba. Na ndoto a lota, moi na e azoya, tant moi na Katika Prince Kaboé, mutu kisanini, et tout est moi na kofi sur place. À la muki boé, les anotes. Mbala moko. Quand on a bouton baniko sambela à une église explique pas battre l'autre to koti na prière à 3 jours to sambeli to benga esprit des morts pendant 3 jours à prière papa il est une semaine moi na yaki wana sku batinda ki mwana ko suma sur l'ordine moi na kataka presque boy mutuka moke ya na vitesse et kanga frein donc moi na place yozali mutu que ça n'était l'ennemi aou donc le Seigneur a épargné maman oyo na liwa nini na mwana pourquoi parce que a loti et puis a réagi ba sambeli ponango mais ce qui parfois a lotaka bosani c'est parfois a lotaka a négligé donc ça veut dire c'est un plan moko nini plan moko ya munguna a décidé ça nini a éliminé moi mais le Seigneur nangolu nae a révélé maman sambeli expliquer ça ni sani longwe na kata moi donc ce n'est pas eza mabe ya kolotaka ya kobosana ka bandoto et puis ça sous mabe ya kolotaka te na vie c'est on a lotaka na yote mais ça eza mabe. Et ça, alors qu'est-ce qu'il faut faire? Non, et Sengeli, il y a les bosso. C'est pas faut y embêter. Il faut qu'il y en a besoin de Jésus. Qu'on recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur. Il y a vie, il y a vie. Et il y a mis balai. Et Sengeli, il y a les campés, il y a temps de délivrance. La porte, les diables à Kanga, nous sommes au na bango. À Kanga, écoute na bango. À l'autre katate. Moi je connais maman. Tous les cas maman l'autre papa ngana l'autre kate. Papa na l'autre kate. Papa maman a couflé la blague na poto. Moko ça l'accident. Moko so matin sur wapi a raté na likolo. Na 40e niveau na l'état na immeuble moi na koya c'est pas ça. Mais tout bon de là tout ça la prière na maman le Seigneur a fongola comme kolota bandoto donc kozanga kolota bandoto et puis kobosa na bandoto mingi c'est un danger et le diable a kanga ba soumis sur molimo pour te mutu amona parce que ndoto eza ko prévenir yo eza pona tabatoka ba Joseph nzamba talisie makambe koya que lobby a ko gouverner que lobby a régné. Donc c'est important les songes. Ça m'a naba o bazo abandoto ba comprendre ngote netu ozana likabwana ba ko pe obenga yo
ceux qui ont ndoto mobo balota bandoto mobo pour une interprétation. Oui. Bato belé, il y a des fois, à l'autre na indoto, à mon yangwa, isa pamba, à l'autre indoto, non, il faut, si bato loko la, pharaon, à l'autre indoto, un païen, mais accueilli à zoluka explication ya ndoto. Et ça important, ce que l'autre indoto moko. Au moins, bandoto ngozo répète toujours. Non, luka basali nzambe. Tu peux nous appeler papa na l'autre boye. Na lusungi na nzambe to interprétera bandoto, c'est par la grâce de Dieu. Na lusungi na to pas mandoto loti wana elingo lakisa boye parce que ndoto kolo te belé msuzaka langage la langage moko. Et ça important dans toutes les visions ndoto rêve zo lota et ça important et sengeli ozwa interprétation nango. Bon, c'est pas d'autres choses de la langue claire, hein. D'autres choses na vordible, zoyo ka ba lobela yo. Usuzo mo na ka bilembo. Usuzo mo na ka basine. Nde mususu alali aloti ba camarade nae. Papa mo aloti ba camarade nae ba yeli ngulu. Ba yeli ngulu papa na zumbeli akati ngulu. A gorger makile sopaï nanda alamuki na tongo biza ndoto ya munara ya musuba camarade nanga ba yela ngai eloko moko OK et daki autre chose alamuki na tongo ake musala na sima azonga ake musala na sima na e mwana na so ya 13 à 14 ans mwana piqué crise bakine mo en hôpital o ba awate ti ba 15 heures mwana ekokufa ya loti ba yeli ngulu azu akati mais OK zalaki mwana na imo. Donc il y a des choses qui se passent, il y a des fois l'autre le komoko boy cherche les hommes de Dieu. Tes papa na loti bolingo lobani. Papa na loti boy explication ngezani et les hommes de Dieu ba ko orienter yo. Beaucoup orienté makamo loti boy te sala boy pharaon loti ba c'est non pharaon il a 7 ans abondante pe il a 7 ans moko ya famille maintenant le quoi na 7 ans abondante zaka chaka ba réserve bombaka biloko et pharaon a exécuté cela et famille qui na kata mboka et pharaon daki Égypte daki épargné na famille. Donc c'est ça un peu. Merci beaucoup prophète Samuel. Tout comme dans ce émission là-bas, on a passé en contact, on peut se numéro de téléphone, pour passer un message il y a sous carte au bisoto tout nio peut-être même message moi vous faire qui au exhorter bande copier si bango et puis on peut se votre numéro de contact. OK, merci. En tout cas, que le Seigneur a Zalafoma glorifié, le Seigneur a komisama na bande konyoso oyo bazu occasion ya kolanda biso. Toujours le makambo oyo bandoto est tellement important dans la vie. C'est important concernant les songes. Et ça va moyen où les seigneurs, les songes, et ça va moyen où les seigneurs a utilisé pour na cause na contact ya peuple pour na koloba, pour na édifier, pour na consoler, pour na convaincre, pour na kotali sabiso à venir bien aimé. Donc dans le baka mingi yebisanga bandoto yo lotaka nga na koyebisa avenir na yo mais destiné na yo eza lié na bandoto oyo lotaka négliger nyonso mais ko négliger aspect ya bandoto te eza tellement important na pesa ka témoignage notre moi je m'appelle ça trop il y a un maman aux États-Unis maman na en États-Unis mais maman na avant qu'il États-Unis afanda ka mingi na Kikwiti mais en États-Unis à l'autre kakaza na Kikwiti à l'autre yo ye chaque jour l'autre kakaza na Kikwiti akeza ake wabdo à l'autre kakaza na Kikwiti mais il quoi arriver na musala ba créer les problèmes et maman na ba ko refouler bomo ba ko refouler azongi na Kinshasa. Et puis, à fin d'accident, pendant combien de mois, Azo na Kikwiti, maman na lelo Azo mona pasi parce que abane ko lota ndoto Azo négliger yango.
bien aimé bamosusu azolota place mo bafanda kala mais alotaka kuna esalungwa place wana kala mais alotaka saka kuna. Mais ce n'est pas eza molimo moko ya freinage, molimo moko ya kozongisa au ciment o avancer te o évoluer te o s'épanouir te. Luso ala azolota o sala ba acte moko d'amour na ndeko moko inconnu. Oza ko s'embrasser, oza ko se coucher na mutu moko yo na kati ya ndoto bien aimé. Eza ba mauvais signe o ya ba mari pe ba femme tenue. Bien mais ce qui parfois l'autre ndoto moko e compliquaka yo. Bien mais okoyi ko benga biso en fait que to sunga yo na nzela ya losambo. Nous avons une équipe to mataka ba montagne, to mataka to kena ba ret ko ta ba retraite ponoko ezala ba te pele o to sunga bango na nzela nini na nzela ya prière. Le Seigneur nous a mis à soutenir et battu. Le Seigneur a parlé à une émission pour nous soutenir battu belé. Ozolanda biso, on a des problèmes, ma maison simbate, rien ne marche bien aimé. Ko benga biso, donc soutenir yo na prière et je crois que c'est Dieu là à répondre. C'est Dieu là où ya bongwana kate, où ya change kate, le Seigneur wana akopesa posa motema na yo, le Seigneur wana akoyanola yo pe akovisiter yo. En tout cas, merci beaucoup abandeko nyonso bazi occasion ya kolanda biso. Donc moi le numéro na biso téléphone ezali plus 243 89 pardon plus 243 89 64 51 331. Même na banque na écran au roman na numéro il y a prophète Samuel Ezra na ko benga biso to ko aider na prière et le Seigneur a kozanga te pona o pambola biso ngito sambela yo mto landinga oza fafana mbeto hôpital oza yemsu maladie ningo simba place ozobela to sambela ensemble to sungo na prière. Seigneur Jésus na sambeli pona mutu nyonso azu occasion ya kolanda biso place ozali ezala ozana mbeto hôpital ezala oza wapi na sengi loboko na nzambe ekitali kobo moyina yo Yahvé Rapha akene ko bikisa yo babengi il est le Dieu qui guérit toutes les maladies abikisa yo na bokono nyonso oyezo déranger bo moyina yo posa motema na yo bosenga na yo ba dossier no koti na kat partout koti ba dossier le Seigneur asunga le Seigneur apesa o mikanda le Seigneur apesa mukanda na yo le Seigneur a visité yo le Seigneur a kamisa yo le Seigneur a épargné yo. Je crois que c'est le dernier temps ma pandémie ma corona le Seigneur a épargné yo. Le Seigneur a épargné la maladie ou ya coronavirus, a épargné ezwa yote, ezwa bana na yote, ezwa libota na yote, coronavirus ekota na kata ndaku na yote na combo na Yesu Christ. Abimi tombera à ta gauche, dimi à ta droite et toi tu seras jamais atteint. Le Seigneur abikisa yo, le Seigneur akangola yo na combo na Yesu Christ neto sambeli. Merci Seigneur Jésus-Christ. En tout cas, que le Seigneur apambola bino ya mingi. Bye bye. Négliger nyonso, mais qu'on néglige aspect ya bandoto te. Et ça tellement important. On appelle ça un témoignage notre. Moi je m'appelle ça un autre. Il y a un maman aux États-Unis. Maman na en États-Unis, mais maman na avant qu'il États-Unis afanda ka mingi na kikwiti. Mais en États-Unis à l'autre kakaza na kikwiti. À l'autre yo ye chaque jour l'autre kakaza na kikwiti akeza ake kusa ke wabdo à l'autre kakaza na kikwiti. Mais il quoi arrivé na musala ba créer les problèmes et maman na ba ko refouler bon mot ba ko refouler azongi na Kinshasa. Et puis si à fin d'accident pendant combien de mois azongi na kikwiti maman na lelo azo mona pasi parce que abade ko lota ndoto azo négliger yango. Bien aimé,
bamosusu azolota place mo bafanda kala mais alotaka kuna esalungwa place wana kala mais alotaka saka kuna. Mais ce n'est pas eza molimo moko ya freinage, molimo moko ya kozongisa au ciment o avancer te o évoluer te o s'épanouir te. Nous sommes Allah azolota o sala ba acte moko d'amour nande komo bo inconnu. Oza ko s'embrasser, oza ko se coucher dans mutu moko yo na kati ya ndoto bien aimé. Eza ba mauvais signe o ya ba mari pe ba femme tenue. Bien mais ce qui parfois l'autre ndoto moko e compliqué yo. Bien mais okoyi ko benga biso en fait que to sunga yo na nzela ya losambo. Nous avons une équipe to mataka ba montagne, to mataka to kena ba ret ko ta ba retre ponoko ezala ba te pele o to sunga bango na nzela nini na nzela ya prière. Le Seigneur nous a mis à soutenir les bateaux. Le Seigneur a parlé à une émission pour nous soutenir les bateaux. Aujourd'hui, biso, on a un problème, ma maison simbaté, rien ne marche bien aimé. Donc soutenir la prière et je crois que c'est Dieu là à répondre. C'est Dieu là où il y a bon wanakate, où il y a change akate, le Seigneur wana akopesa posa motema na yo, le Seigneur wana akoyanola yo pe akovisiter yo. En tout cas, merci beaucoup abandeko nyonso bazi occasion ya kolanda biso. Donc moi le numéro na biso à téléphone ezali plus 243 89 pardon plus 243 89 64 51 331. Même dans l'écran au moment de numéro, il y a prophète Samuel Ezra ko benga biso to ko aider na prière et le Seigneur a kozangate pona o pambola biso. Nto sambela yo mto landinga oza pa fana mbeto hôpital, oza yamshi maladie. Ningo simba place ozobela to sambela ensemble to sungo na prière. Seigneur Jésus na sambeli pona mutu nyonso azu occasion ya kolanda biso place ozali ezala ozana mbeto hôpital ezala oza wapi na sengi loboko na nzambe ekitali kobo moina yo Yahvé Rapha akene ko bikisa yo babengi il est le Dieu qui guérit toutes les maladies abikisa yo na bokono nyonso oyezo déranger bo moina yo posa motema na yo bosenga na yo ba dossier no koti na kat partout koti ba dossier le Seigneur asunga, le Seigneur apesa o mikanda, le Seigneur apesa mukanda na yo, le Seigneur a visité yo, le Seigneur a kamisa yo, le Seigneur a épargné yo. Je crois que c'est le dernier temps ba pandémie ba corona, le Seigneur a épargné yo. Le Seigneur a épargné la maladie ou ya coronavirus, a épargné ezwa yote, ezwa bana na yote, ezwa libota na yote, coronavirus ekota na kata ndaku na yote na combo na Yesu Christ. Abimi tombera à ta gauche, dimi à ta droite, et toi tu seras jamais atteint. Le Seigneur abikisayo, le Seigneur akangola yo na combo na Yesu Christ neto sambeli. Merci Seigneur Jésus-Christ. En tout cas, que le Seigneur apambola bino ya mingi. Bye bye.